ngana garçon na propre ere orgueil na ke kuna na bundi na bato fali babeta nga soki likonga na sima na kweya nazo tele mamage ba kuitika mobile lombe boxer et bima ya pembe vous comprenez que garçon a déjà propre na boxer. C'était déjà un message pour vous dire que je ne suis pas vantard pour rien. Zala vantard ne logo wana na banda vantard déjà na boxer à pembe. Combien de garçons congolais balata boxer à pembe? Vous comprenez que garçon propre. Il y a le bimiko bon on peut dingo nyonso en ordre. Muto longola katoko bianza yé moko bozo bengé architecte. Pourquoi choquer ba couple à bateau? Pourquoi choquer ba fille à bateau ba vanda na bango? Ba mona ngon dire des fois ba beta na kara. Pourquoi ko lukela ngai pression dans ma vie? Bisika boluka bo sambo singate. J'ai le soutien de tout le monde. Tout le monde est content. Na ba fille nga ba bité. Ba ke pena na nenga jugement. Te atana linga kete me ona moni na sepeli. Tchala nga drapeau sepeli depuis mbokani. Ateza mamasoni. En attendant na soni wana avançons. Au sepeli depuis mbokani. Siko yebi sanga charge au chenga. Bino nyonso de bozana na leka bino na succès. Bobakisi nga sous charge aboui. Eza pona kufa na prostate, tona kufa na sida. Boye bo sangani. O sepeli depuis mboka nini. Ponga bandana ni obenga. Sel moto bozo fin ba chinois. Ba chimboa bozana makam. Et lors l'elisa maman la bino yangwana. Pourquoi tu vas venir m'humilier? Vidéo ne koutona mi bad ezate. Aza mwasi. Oui, ezate. Ezate. Et yo moi au trésor. Mais ces trésors, tu t'es créé une liste des gens qui sont venus en train de se plaindre. Ta petite visibilité. Bon ça la succès à bangombring. Omoni mono asambu singa obo ibie vidéo. Na bien depuis 2016. Bon tout n'est très bien. Na bien depuis 2016. Jusqu'au de 2016 bo situ ke lelo. Ngana ambiaka na timba. Ce n'est pas un honneur pour moi. C'est une honte. Même dans le message à Komeli Bino, il m'a jamais fait du mal. Il ne mérite pas ça. Pourquoi vous l'avez publié? Yoda Silva Yom Totangi Kombo Big Zaga. Et c'est toi qui as récupéré la vidéo de cette fille dans son téléphone. Moi j'ai la confiance. Confiance aveugle. Je la connais, sa date. Frère, on a une famille. Nga bimana ba basse msuba bimana ba mission. Nga na kota ba scandale. Même l'artiste fallait pour péter dans les scandales. Nga mtu na lela, mageba wario ba finganga. Na lela na Belgique, na bito boma moto. Boyoka ngo susu. MS ka moko wa chaka makele. C'est moi qui ai bloqué le scandale il y a MS. Pedra Koufite Pedra za vivant. Nga mtu na bloqué même ya mundibo à Belgique. Pourquoi quand c'est vous, je bloque? Mais yanga boké ko luka. Yanga boké ko luka. Merci maman Botama. Poso na zaki muchopi héros. Na munoko makasi. Na bilobela. Héros. Na na dépression. Mais le pays est content. Ba Swahili ba sepeli. Ba Luba ba sepeli. Ba Mongo ba sepeli. Ba lobi uko Juya Musée. Juya Musée. Pour aller dans 48 heures, il fallait au 2 jours enchaîner qui mieux est bloqué. Monto et débat. Au Kanisa qui a dit là, ça règle et gozonga, au goûter, aux oies 12. Les logos me vendent. Et le logo yango. Et le logo on a des tindons dans audio les passara. Les logos me vendent là. Et le logo est doki c'est comme ça qui zeng. Les logos yozo vendent là. C'est quoi votre but d'abord dans tout ça? Monto na yeba na 2016. Les logos yebo commissaire Chihuahua. Vous êtes des malades, vous. Bison de totindaki. Botinde nani. Il y a un bimisa ombo kanga gynécologue. Moubala zoba publié à Bassi. Je le ferai pas. Bon matissé na live. Oh ya yeso na bina bimisa. Naza gynécologue. Je le ferai pas. Respectez-moi. Je suis un gars qui est beau. Délire à Bouzoba. Na keko koya na ndumba. Nazui ancienneté. Il y a relation. Je crus c'était quelqu'un de réfléchi. Pourtant c'est une salope. Nazo finge tout le temps. Elle me répond jamais au téléphone. Et une imbécile comme ça, ndena yo beta tolo, po bino boko isinga na neti na nan. Fa moti na Géraldine to revinyo. Ndumba na ngamoko to mesana buzoba. Bokoti na bilanga ndumba na ngamoko. Boli ko saka na ngabiko.
bozo vanda pe bongi bo dénigrer o azaki na bana mibali nini na vandi sa na otuno mpona mwana loko bote kasi yo loba okufelaki diesel Gucci opostaka isusu bayoki susu solo na salité j'ai ta vie meuf. Allez, bozu bongi bo kabola vidéo il y a une publicité na maloba nyonso bokocha, il y a pas des audios. Ces audios là ce sont les paroles qui étaient dans la vidéo. Oui, si j'arrive tu vas me faire quoi? Na LCN to tanga maté, je vais te dober. Yango na loba kiti. Que j'assume pas. Boni bongi bo zonga zoba. On dirait bino to bokota na ba chambre, bo so la mam sexuel, bo so la na ba verset biblique. Qui va être choqué dans les propos? Yo revu nyo chaba audio. Tale longi maloba ona za loba kuna yo ba ko loba nona mu elongi lokola ngubu ta basa ko lalo obombi bangwe longi na kwete yo ba ko lalo ba otalo na yo revinyo na GG po mo bala boa ke fo ba no bule ba momi mo boy abandi bule ba yav abandi bule ba beauté divine do bazola la ekeko il faut to ba na bule ba si misusu boli bo pesa ba pas si bon. Et quand on vous dit ça vous ouvrez la bouche et en bas la makonza vous êtes des malades. Na tele bana la sabino pembe ozomona we pembe ozomona we za buzoba teto ya rose yo kanzi na ozoni teto na rose na pakola Caroline tona sabino na métis raté boyokanga n'importe quoi dona zu Caroline na ngeko chape na capuchon e mbala suka boyibo komisango bezi azaki mosena likangwa na bisika to yeba na TikTok ezalaki te bozalaka te même yo Karim ta on a yeba fi wana tu n'étais même pas là, tu n'étais même pas dans ma vie. Au moins c'est moi qui allais chercher cette salope, mais c'est toi qui es venu me chercher. À un moment donné réfléchis, t'as quel âge? T'as quel âge? Au moment où on a qu'on son pour analyse à battre, j'ai ta vie meuf, je te calcule pas, j'ai même pas besoin de toi. T'étais ici, c'est moi qui t'ai prolongé l'hôtel. J'étais dans les lives, tu t'es habillé devant mon zarakout na pyjama, moutakal ola ta pyjama non ya roba liputa. Si j'avais besoin de, je t'aurais mougou comme une chaîne. Ozon la tanga na nzoto ezani nyango. O botisa wa koma na kimia. Baba lala yo oba eda yo po garage wana banda ko bongisa. Otika bango na kimia. Era eloko ni na sala, batu ba comprendre pourquoi la tanga na nzoto lelo. Les gens ont compris. Pour qu'ils tétina nango. Soit nazaka nango propre nango so ba kisinga ngombringo minga na tera porno ya Amérique ota yu doing ota yu say ya ngoko ma kwa kizengi maele sila yo ba 14 soif avant ozo 48 na blocayo lelo comme tu n'as pas de contenu, tu fermes ta gueule, tu vieillis dans les lives, tu n'as même pas de papier. Toi tu n'as pas de papier. Coco son poisson na papier, te Charlotte a na papier, Arietta n'a pas de papier. Yo za na rendez-vous na gynécologue te. Il y a une salité. 7 ans à poto sans papier, sans rendez-vous médical. Aux hommes, moi, si tu as cave. J'ai quitté la polémique, laisse ma vie tranquille. Son père n'est pas belge, ta mère n'est pas belge. Plus de 30 ans à poto. Laisse ma vie tranquille, meuf. Je veux plus. Ok? Na lingité. Na obo moni, na yona nene, na nene azo seko na samutema. Et na comprendre que na camarade na alela na tina. Laissez-moi tranquille. Et l'on na oyo ki la soli. Mutakala ki toko bongo. Franchement, on dirait mutakala bachango filtre. Bino osala ba live na ba filtre. Appel vidéo là na filtre. Laissez-moi tranquille, meuf. J'ai décidé de quitter la polémique, j'ai quitté la polémique. Nazonginde lelo pour éclairer opinion et je passe à autre chose. Je m'en fous. Si ces garçons imbéciles vont s'asseoir pour la bolumbu nanga, pour les cabines na succès na combo et l'ongolanga et l'ogoté. Ils ont fait du porno. Ils ont fait des bêtises. Les lots, ils sont sommés. Nandeni. Je suis intelligent, je suis propre, je parle beaucoup, j'ai des arguments et j'ai la matière. Parce que dans la minute où on a un kimia, ce qui est à la kim posé, mais les héros n'ont pas bomi. Pourquoi on a ça là? J'ai un soutien à Bato Balinganga. J'ai un soutien de toute ma famille. Mes partenaires, tout Balinganga, ils ont été là pour moi. Et soutien Moussoussou, où ils ont diki, ils ont soutien à gay. Naba madame, babenga babi papa, to sumuki. Yo ebi combien de personnes ba sumuki na Congo? Ba Christ combien ba pengwi? Era zarande boy. Era zarande boy. Boni
boki bo longolanga orgueil masculin na complexe ba live polé zangatina yo biloko yo moniona evia zana mo evia botso mona zana kimete buko tika evi na kim obenga evi ma fils ngayo mona nga 48 tu me connais pas dans ta vie tu m'as vu 48 heures 2 fois mercredi jeudi na kima na blockout lelo na limbiso na Didas Arena de 2019 à 2024 mais ti lelo matoino tu n'entends rien era ou rien era ou rien tala mo soubien rêve mo sous eza moulayi bona ba audio bo bimisa sous le reste bimisa ngo sko esa net missile et kende na Iran j'assumerai. Il n'y a aucun individu qui va me rabaisser ma lutte. Il n'y a aucune personne sur le net à côté de Sanganda. Et je vous avais prévenu, ne me publiez pas. Parce que mon collègue publié, il y aura des dégâts de scandale. Bah dégâts c'est bandit. Là vous savez pas audio. Ma cousine aux États-Unis qui m'appelle Era. Tu es mon cousin tout ça qui me colle trop méga. Ne connaissez pas ça bon. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de publier quelqu'un, émotion, il faut réfléchir sur les faits. Est-ce que Moutaka les a publiés? Moutaka a publié au fond de la porte. Netinga Moutaka a publié. Bo justifier na monde ba PD na zaka PD. Bo justifier na monde ba biki na zaka bikité. Bo justifier na monde ya ba sale na zaka propre. Moko kutotali video la bien te ya otaka essuyer na mukongo. Abindeni mubala roza mukongo be kai onde ma pata na lola. Tona kanisi ma pata na moni Chantal Boula. Vous prenez les gens pour des cons. Hein? Donc dans votre communauté là, si vous jouez avec quelqu'un, une salope comme Lina qui vous donne les informations, vous prenez, vous me publiez. Vous publiez dans moi sabat. Matière ce que vous avez dit. Nga mona pesi matière ndumba na nga to mesana buzoba ya bapel vidéo ndumba na nga ya depuis 2016 ndumba na ngai to mesana buzoba ya bapel vidéo obo zukutu ekozala 19e vidéo bozui ça vous sert à quoi bon ça fait ba réunion parler de gays bato ba partout bo beta masolo na bino ozobo ya beta masolo ya gays mukola liboso na ke beta ngombringo ba kolina kutaka na chambre no na boya otanga comme artiste c'est gays yo diono ezate ozakoti de la Myriam que gays assisi répétition que la ba film sou yozoli yoza film moko yoko toi il y a ta vidéo où tu fais la pub ozo ça la pub aime-moi doudou tu as des scandales plus que nous autres mais à salit net yanga ezala mo scandalité je précise ici ndumba na ngamoko. Pour ce que vous avez dit, la matière, beaucoup pas qui est gynécologue. Ndumba yanga moko. Aza mwasi ya motote, aza mariete, na yibite, na zupe logote. Banguna na nga bakoti si mandumba na ngai, ba yibi matière. Ce que boni bolibo culpabiliser. C'est juste pour la oben na bino mato, je ne suis pas dans la liste des scandales. Pour ba scandale belé bima ya mitakala, ezaki otiki mwasi na zeli, oké olala kuna ba filmo chapeau de Benasim. Okuna ki abeti mosinjo, okuna vina bango. Moi c'est rien en fait. Moi j'étais dans un délire avec ma pute. Je le dis clair. Et ça délire nanga. Lelo na lapi. Délire nanga. Parce que délire nanga ezanga matière. Bon c'est nanga live bolo baneti ndeli. Vous n'avez rien à dire sur ça. C'est ma pute, c'est ma salope. Point barre. Parce que bolimo c'est la matière pour la sala qui nini. Oya bino ya partout beaucoup ko justifier te. To moni mutazo lela kuna. Yanga bo moni mutazo lela. Bozande na posa na tini la bino parti. Patrick Bekanga Kamel abeninga. O bazoloba ozaki na mwasi, ozaki na mibali. Ngai nde na koti. Na kena kateli Patrick na bi o mobile to mwasi. Patrick apesinga conseil tika vanda na okimi. Na kotini na okibokolo. Na kotini la obino nyos. Donc, bofinanga déjà na bilamba. Avec Oussa Moutakala, vous m'avez jamais aimé. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous allez m'aimer? Moutakala est. Vous respectez peu Bolumbo, vous respectez peu moi qui ndumba nanga. Net bino nyoso batu bo finga pona fio. Fia na leki bino nyoso. Aleki Géraldine na kitoko, aleki Karine na kitoko, aleki bino nyoso. Nata normal. Bisika na ciel muki, toko ciel muka ebele. Bake pe chonga zane kize. Mutu pe sala bien te, biso pe ka ba retard. Même quand il parle, on dirait qu'il est en retard.
Mais tellement ça qui danseuse n'a pas soif. Na mona kana ba retardé. Lelo ndeta on a tourné makam. Ba réponse à zo pesa ngande na ko comprendre que ti na sala ka ba clip, na sala ba clip na ki zengi mongol. Na sala ka ba clip na mongol. J'assume ma responsabilité. Je demande pardon. Na ba mama banana na sengi bino pardon. J'ai trompé personne. C'était un délire, une bêtise aujourd'hui sur la toile. Peuple que belé bofinga na complexe. Nous tous on fait ça. Kopa na lelango mabe, kopa ne kimi sa biso ba sida na bilinga na danseuse na ramo. Bébé danse d'abord dans les clips, elle danse. Ou la lipé. Et ça ba kopa ba grand no ba comprendre. Au lieu que nous fi mon bazé longi mabe petit mo boy, o bete mimbere, o zuikaka. Bilo ba ne zarape o boka note, ezaka ba bilo mo boy et o dozo ka moral. Mon danse un peu s'il te plaît. Madame Ifalaya, madame Ayete. Nabi nabenga ta mudansa. Nzoka tina obenga mudansa. Mudansa kama sola na benemi. Mudansa bina na. Mudansa bini na matière. To sala ka ngobiso tu. Ndeni bino boyebi ko comprendre des pototé. Ba benga ba fantasme. Oto bengi ba délire. J'ai toujours déliré en silence avec des filles responsables. J'ai toujours fait des bêtises avec des filles responsables. Mais sauf que 99 jours de vol, un jour d'attrape. On m'a attrapé. Mais on ne m'attrape pas dans les bonnes conditions. On m'attrape avec les ennemis. Moutatamboli na weza Pecho da Silva. Mais c'est trésor. Yo aura baissé à tes frères. Au la 60 live. Mais Ngomri on a gagné la vino mobile. Et je ne pense pas que les gens à bord. Na yona camarade na Corée Libandi. Soki ma combinaison ça motivé na makambo oyo parce que ça na soni. Témoignage à pesa sur nga. Azako benga papa moi na azo benga eloko ya te. Yanga eloko ya ali. Oui, bo finga na soni. Oui, 48 heures wane beta bido na mutu. 48 heures. Les beaux gars. Eh, Linette, ça m'a blé bois qui era. Eh, y'a ma bien réveillé. Oh, Luka Ninyango. Oh, Luka Sumuda Samsusu. Yaya, Muda Satou et Faza Koufela Mubali. Si tu n'as pas plus de 40 ans, faut pas m'écrire en privé. Au niveau on y mati 40. La tola bonsoir, bonsoir. La bien. Waki toko tina kati era limsa anokwa bana na nenga mabete. Trimichou Ministère na biso avec cette kaye moko. Ministère na biso. Wa bilato na mama Kongo. Era na biso no kwa bana. Non. Non. Waki toko moko libanda tina kati. 48 heures aussi combien de monde. Na mabila nzela ya. Oli kabusomo bwenera. Mbote Tina kati. Non, non, homme de 48 heures. La propre. Mama Congo, era jiba marché. Bato beba combien de tribunal au sol, la bien na era. La bien na era tribunal au moni neni na sepeli na era ko. Na sepeli na era ngabi. Johnny ensemble. Naza na avion na zongi Paris ex nanga bengi na bibakali yona ega mapasa ega bakali na ebisa yo ega na ebisa yo bakino se bosse là est-ce que je peux avoir le numéro de ERA mais je suis en avion na royal lobby non ERA l'équipe gaz mawete na succès hein ERA ex-maman benga babi ERA goût je peux avoir le numéro de ERA la vie mais ça ex nanga boni boye ERA goût bakali ERA goût ERA lokuta ba be o clôturer pa makambango
Eh non. C'est un challenge, tu as fait un challenge. Maman est pas Oui, bien. Nandinga mabete et puis ma bimana on est era numéro 1 après Papi Mboma. Mama, era kitoko wapi era gu. Era gu tina kati. Oui, que era chapeau eza rose hein. Mutu rouge mama kongo, mutu rouge yana de bongo. Oh bonga de koba. Ngabe la monite. L'autre boutali bosso na tindela qui est message. Opengwisi batata mwasi ya bana. Na biso era ko sala su bongo te. Nakobandela te. Mama makamtomoni wana. Okomi numéro 1. Era numéro 1. Après Joujou. Après Papi Mboma, après garçon Ouazana Kinshasa. Kasi babi Michel. Babi etikalinga pe yanga Michel Elemba. Madame Pindi parce que Zaki non ya hôtel maté. Zaki non la éruption te. Nasadi classement te, nasadi classement. Ya era za na première place. Oli kamusoma. Bakali mbote. mote feti nga na avion nazongi Paris lobi na roya lobi era nda lobi lelo boye aloba sute charge nango etikali biso epa na biso lobi nazoya o lobi nazoya era numéro 1 après era bato babi baozela mpe ngai ekomi challenge Mama Kongo lobi nini? Botu nanga nini? Ebongo ya pasteur Mukuna. Ya chase. Ya chaso. Tomona kama bolongo. Aye bongo so ya wataka ngo wapi? Kaka na bapuani wana kota katela bapuani. Mami Chimbola lobi ezalaka me abomba. Kota katela bapuani ndeko toto monaka. Moyebi ke era kendo za star mais era comment no boy on dirait pas bomi matière ya gaz mawete que era leki gaz mawete na succès na ebisu bomi matière rose mutu rose ya era elongoli gaz mawete na nzela na minute bakanisa bakokocha bango nde bazana bakanisa bakokocha era mai eloko ni bopesana musicien sans matière sans biso ya bino mwana mobali asambwaka te mwana mobali asambwaka te tunanga su nini latola sa charisme mati na live kuna yaya bakokaki ata 5000 personnes te soni mama gezi sara gezi mataki na live na ba mama na biso que gezi azanga succès obi osoka ezakita inox binde carton plein nde tolie bambongo so yakita minito papa era nde na makambo ira leki gaz mawete na succès tiko mama Kongo latola na comprendre sikoyo kipeleke fe oyo bato mosusu ba 48 heures azwa parce que a mutu rouge eswenta wana aperde wana koma mais yakanga maka bato batikai na défaut te yakanga maka bato batikai na défaut il fallait qu'on stoppe hémorragie pour et comment il faut qu'il démarre. Ngabe fona ke luka ya Blackos peut faire des Mama Kongo. Ngabe fona ke luka ya Lyon. Noko ideni na wana. Lyon golia yo boko na Lyon.
nga fola ke iluka ya Blacos. Ya solo. File bana se ba ozelaka era pesa bango accès. Nana ba audio ya somo, même de mes propres cousines, tu es bana ki mukolo. J'ai des audios graves. En fait, on va passer. Na chabi lobela pe ko katela ba to mangala pour me protéger. Ils ont réussi à déverrouiller stratégie nana. Je suis en insécurité. Donc, si on a perdu le contrôle, 2026, si on a yakwiti, nambeto, namassage, jamais era ba lekate. Ba lekate vana na yo. Vana papa. Moi ça c'est pas nanga Nathalie identité mais mingi naza pas ça moi ça vous faire un bel tigre na shop. Vevie, on a pour ça vevie. Vevie noir. Si tu n'auras pas congolais era toi mitema mabe makasi kene na ta kene na loko tu as congolais. Kene na ta ba gabonais te. Ata ba gabonais. Bongo biloko ko penza tribunal ba ke pesa ba gabonais mfaza bilongi bizarre bongo. Kongo bo tiko to ko mo baka ba Kongo. Tete o biloko ba gabonais te. Ba congolais bon moi siko moi ni ba fille ebele mama Kongo ako perdre rose wana te mama ko mutu rouge osaka mutu rouge souhaité mama ko en tout cas era abenga na molimo akindumba po makambo on na miso abatu boye papa vidéo mbote papa ko kita tape vidéo mo longo eza mulai te mama muke kaka awa pasi papa lobate papa lobini ngasoke ye omoni ya papi mboma après nga madame otala te na ndako madame otala te madame otala Nazala 21 cm 15 de circonférence 4,7 de mais papa oh ils appellent live ya porno te hein oh ils a live to solo la mama nasi koyo natuni era soki Nathalie era na maboko na ye kokanisa te azana 20 cm 16 de circonférence mutu rose ezate mais papa era la qui ça quand même que loko eza parce que il y a adéquation. Il y a adéquation. Il y a adéquation. Donc, Nassé, a bombi trésor, na likolo, a tiki biso kabongo. Luna songi la biti awa. Era, nous passer, hein, papa. Naza bien. Nabungi na mbeba. En fait, et comme mbeba, pour ben ennemi, a utilisé mon na yebaki. Na salaki mbeba te po za cop nanga. Mais cop wana vraiment na kangi boutique. Mais sinon, pas si na bango ezaka que non, bakanisa ki ba diminuer ki yo, nzoka ba yiko sala lisusu propagande. C'est ça, c'est ça. En fait, parce que binemi na baza maele mingité. Voilà. Voilà. Baza vraiment mieux. Et puis, en voulant faire ça, attendez, je vais vous expliquer un truc avant na kitano landa bionase. Numéro 1 nazoteka 20 €, numéro 1 20 €. Mutalinga kwa numéro 1 pa na nganga na soda ngona 10 €, boya pa na nga 10 €. Comme ça bo bengebele. Nazana numéro ne privé, azana ngo mibale. Falcon. 10. Daina loba boy. Vous savez, quand on veut détruire quelqu'un, on veut faire du mal à quelqu'un, il faut réfléchir plus que la personne à qui on veut faire du mal. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réfléchi plus que Era. Ils n'ont pas vu aussi le moment de faire la chose. Si c'était au moment où Era était dans les problèmes avec eux, ça pouvait se comprendre. Mais Era venait déjà de faire une vidéo là où il regrettait même. Il regrettait d'avoir fait... d'avoir perdu temps naye ya koswana na bato oyo ils avaient rien à perdre. Parce qu'on a moment o bango baye ezaki na moment oyo makambu ya gaz mawete ezalaki en nanine bango pona bango bakanisa kike bon poto sauver gaz to bimisa mutakala era eza ko sauver gaz mawete te eza ko laksa ke gaz mawete n'a pas du succès. Parce que si gaz mawete azaki na succès eloko era elingaki kolongola materia lingon fanda te donc ce que eloko era fandi c'est-à-dire que babeti calcul mabe
elakisi kake Era aleki Gaz Mawete elakisi kake Gaz Mawete pour un musicien qui n'intéresse personne. L'histoire n'intéresse personne, ma matière n'est pas intéressée. Au fait, Moutou intéressa qui battu dans l'histoire, et ça qui chacha avec la fille qui est venue se plaindre. Voilà. Donc c'est même pas Gaz. Au fait, Gaz Mawete, là où tu es, je vais passer un message. Gaz Mawete, moi je pense que cette histoire, il faut interpeller yo par rapport à la carrière na yo, que comment ma kamne yé na réseaux sociaux et longwe na bopete na etolo moya Era. Cela veut dire que ceux qui battent basale makelele, ils ont na chacha d'or, na fi wana ya lele. Donc c'est dire que na kati appartement wana, bateau bazaki na en pleurs, ils ont chacha na fi wana lele. Ils ont triste pour na yo. Au fait, na moment oyo, ils ont moment oyo, on se rendre compte que ta carrière ne vaut rien à part na Kinshasa. Donc, donc yo penzana no comité même bina fila lekio. Merci beaucoup, je vous suis d'en bas. Ok. Merci Maman Congo. Analyse Maman Congo, hein? En tout cas belle analyse. Merci Luna. Ngana lingina loba na kitananga. Na loba kwa macha loba. Aeta siko. Nani wana? Luna soki Gilmer. Ah, ok. Aza obelela Era. Maman loba mi. Luna, vous avez la parole. Akangi micro. Bon, ngana ngina loba ka boy. Papa noko abana ngana lobi. Donc courage. Courage na neso eleki eza mondi moko ezaka na glissant. Eza pe yo mutaliboso bandi angote. Eza pe yo pe mutalibia suko kosukisa ngote. Yo moko nengo zawana za deja mukolo fo yeba kanzela nini ozo tambola. Ya nzela la mikolo nyoso ya classe. Biska ba mona ba tuti mona mesana nzela wana gombri. Voilà. O baloba ke wi ya yo moko lobi akoma ennemi na yo muto yo kolinga lobi osala nini akoma ennemi na parce que yo oyeba kite ke wi lobi akoyeko balukelo akende kokutana na binemi na po bani binemi na basala nini bazwa biloko wana batie. Batia on a réseaux sociaux. Les a passé, ça les bisous ne sont pas si. Donc on écoute ça pour le moment. Donc ozana ope mabete, ozana ope bien, nandenge otomone liyo, ozana o bien papa vana na yo. Eloko moke ko lekelo mutu wana ezate. Ko batela ndeni biloko oyo. Na bien, Zela. Avant qu'il t'en a témoigné le moment. Les amis de la vie, ce qui nous arrive. Aujourd'hui, moi, j'ai la force, j'ai une visibilité de revenir et j'ai des sœurs, des consoeurs, j'ai des gens qui m'ont motivé. Imaginez-vous si on avait la visibilité. Il y a des gens, ça peut tuer. Ça peut ramener même dans la dépression, dans les suicides, dans beaucoup de choses. Alors, j'ai appris de cette leçon, j'aimerais que chacun de nous, au Eba, ils ont fantasme qu'on ne peut pas retirer. Mais tu dois savoir, tu le fais avec lui. Témoignage dans la Liboso. J'en fais partie. Il y a des garçons Liboso. On va dire dans Internet. J'arrive sur Facebook en 2006. Je suis allé scanner mes photos, et je suis tombé sur une tantine en Australie. La tantine m'a commencé à parler, elle a commencé à me kiffer. Mais la tantine, tellement elle m'a envoyé des colis, des parfums, elle m'a obligé à faire une Moutakala. C'est là où tu as payé, tu as la possibilité. Soit Skype, et Skype c'était compliqué parce que soit bien on a Skype, ou on a cyber. Donc, tu as la Moutakala, client. C'était compliqué. À de la $300 à l'époque, n'a qu'elle une photo dans le studio. Papa Gildas, n'a bêta 3 jours pour pas qu'on ait une photo de Moutakala. Moi je témoigne hein, parce que je pense que c'est pas plus grave. J'ai toujours dit ça, tu n'as pas aidé sous l'eau. Parce que coïncidé dans la période il y a bonne année. Donc sur le côté studio, pour le moment là-bas, tu as autre Ada Kosa, ça peine à Sima, j'ai des lumières dans mon pandi. Papa, na kanaba photo bakangi studio, bakangi 4 photos. Attendez un email. Il faut le voir email wana. OK na cyber. Na kenda cyber mo pendant une semaine. So na yeba to bazati. So na yeba yebiseka ba client ba ye. Nazo ba ngasko temps na yebise papa scanner ba photo.
aka moi keza mutakala. Un jour, j'arrive, azokom bazokanga cyber. Je dis frère, abi yo na omona o a okota katena ni frère pardon. Nazana ngam. Nana ba photo mo mitakala, il faut oti na madame. Madame wana pe soto kota naki. Ako ba nobeta pe bigogo atini nga pe neto. Avec mukolo, tu vois. Et les gars qui me disent ah, ya loba, ils a coupe na salaka. Yobika bato bilobela. Mais ça cher nabi je vais payer. Obi na venu des petits mots bazan ban na poto na sala bango. A koti maman na ba donner pour na corbeille a bimisi mam. Yi ba Jackie Chan. Avec papa ba ki sanga na liste ba Jackie. À scanner, c'était un truc je pouvais le payer 3 €.